Omoni basala nzambo bazala pembe na chef de l'état baza bato moko bapesa ka message esengo nzamba lingi yo papa umela gloire ezala na yo yoza boy non si réellement nzambe a lobby il faut que pesa message lolenge nzamba zoloba parce que soba kendaka na sentiment ya bozuité makambo lingi sama na mboka na biso il faut balobango nazaki na butu na sena pongi na sima ya kobondela namoni mbonge munene mupepe ya mvula wana eye ko se manifester makasi wapi ebandi kokota na kata Kinshasa ekoti na kata Kinshasa mbonge bandi ko se manifester bandako ezo bukana papa bandako bandi ko bukana leta bandako ezo bukana na sima mupepe ya mvula makasi mbonge namoni drapeau ya Congo etelemi na pembeni ya ngomba mais ebandi ko liamba batie mabele lokola likolo montagne drapeau ya Congo mais mabele wana ezo liamba na sima mabele ko liamba namoni drapeau ekwei na sima drapeau ko kweya drapeau ebukani na tuni langage na nzambe na ndikolo ba pourquoi mbonge munene pe drapeau ebandi ko kweya boy nzamba bandi ko yebisanga lobi abi ezana makambo yo esalema na mboka oyo elingi se répéter na moni na ko déplacer ya président de la république na biso ezana mouvement moko ya masasi ko se manifester na sima ya mouvement ya masasi wana na moni général oza comme soda ndako mokonza mboka mais ezana kamoko bazo ko se concentrer pour na ko ça la vengeance na makambo ezo se passer na lobango mingi nzamba ebisanga ke est eza vandi mabele wana likola bomengo na bango eza kotekama chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Bozale belé bokota l'émission yo Police de Star, une émission d'analyse et critique na pesi bino mbote belé esika bozwami na pesi mbote bongo na cameraman nanga donc Enoch merci beaucoup pour la réalisation, merci mingi na ba sponsor na biso, merci mingi na ba oyo basala biso confiance na chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup à Lydie Moukadi, ma femme. Merci à maman Liliane, papa Gaston. Ba on est babi ba ndeko nanga kwa. Mbote na bino esika bozwami. Lelo yo nazana esengo ya koyambela bino moko ya basel na Nzambe. Bongo tokobeta masolo ni, tokobeta masolo oyo maye utaki koleka ba année passée. Tomonaki bongo ba coup d'état salamaki. Tomonaki ndenge mokonzi na biso moko ekolo ba bomaka ye. Kasi nzamba lobi à travers mosali na Nzambe mayeleka ki wana ekoki kozonga ane oyo yango nzamba lobi te bongo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali bongo mopona minanga esengeli ye a diriger mboka na yango a dévoiler ba secret ya banguna nyonso à travers mosali na ye tokoyoka nini nzamba lobi pona mboka na biso moto na Nzambe na pesi mbote oye mbote papa nzamba sango nini non yeso azobate la biso bonne fête na bana Nzambe nyonso ana sika eza année ya ba ouverture pour na biso avato banda to ko bondela Nzambe merci Nzambe wa pesi biso pema kasi Nzambe ko tisi biso année ya sika to pesi merci moment o eza moment na yo kolo ngolo na weza liko na biso eza la année moko année ya ba surprise eza la année ya bénédiction pour na biso na kombo na Yesu amen amen. Moto na Nzambe tuzaki na sima caméra olobaki ozali na message ndena ozi ko annoncer message yango eza boni bato bako okaw non eza message moko pona mboka na biso na lobango mingi bible ezoloba alakela mama be walobi makambo euti na Nzambe te le problème ezali ete nazo annoncer message oyo mingi na chef de l'état pe na entourage ya président de la république ezalaki na se ya mabondeli le temps que bato bazo fêter année ya sika le temps que bato bazo kota année na koseka année na esengo makasi parce que Nzamba pesi biso année ezape na makambo eza caché
oyo nzambe azobombela biso oyo soki toluki nzambe makasi te soki tobondeli te ekoki kokokisama na ane oyo problème na biso ezali ete ezalaka mingi naokaka pasi mingi na baserviteur de Dieu oyo bazalaka pembeni ya chef de l'état omoni basala nzambe oyo bazalaka pembeni ya chef de l'état baza bato moko bapesaka message esengo nzambe alingi yo papa umela gloire ezala na yo yoza boye non. Si réellement Nzambe a lobby, il faut qu'on pèse sa message le lenge Nzamba zoloba. Bible zoloba na biso, ezalaka mokolo moko na Bible ezalaki na roi moko. Les prophètes ayoko pesa ye message ayebisa bi umela mokonzi. Umela na yo Nzamba tininga na yebisa yo ke se préparer parce que olingi okufa. On a prophète moudayo ko pesa président ayo pesa roi message que olingo kufa mais préparer mutu oyo ako remplacer on a place wana Bible lobi roi azwaki prophète ite ke bobo maye non roi lokola azaki chrétien lokola bandaki kotamwa na obanga nzambe Bible lobi tena ko sima ko pesa mokongo ya prophète roi balusi misu na esima atalimir abandi kotangela nzambe misala bolam oya saela ki nzambe c'est que eloko na ko comprendre avant le message que même le président même le roi soko yebi nzambe oyebi Yesu misala bolam na yo pona peuple na yo ekokipe ko bikisa ona kufa misala bolam na yo ekokipe ko longola un danger olinga ke yela yo liboso yango mingi nazo kaka pasi na bato babengami ba serviteur de Dieu obaza pembeni ya bakonzi soki penza ba yo kaka nzambe lisusu ou bien bakena na sentiment ya bozwi parce que so bakena na sentiment ya bozwi te makambo lingi sama na mboka na biso il faut balobango pe message yo ekoki ko sala mapona mboka parce que na moni ya biso président aza président o ayebi nzambe pourquoi à chaque fois tant azu pouvoir a memi ba serviteur de Dieu na stade de martyr babondeli nzambe tango na moment au ya décembre na oki bazaki na prière action de grâce total ki yango président de la république azo reconnaître nzambe mais nini ebatami na sima ya makambo oyo nazaki na butu na sena pongi na sima ya kobondela na moni mbonge munene mupepe ya mvula wana eye ko se manifester makasi wapi ebandi kokota na kata Kinshasa ekoti na kata Kinshasa mbonge bandi ko se manifester bandako ezo bukana papa bandako bandi ko bukana leta bandako ezo bukana na sima mupepe ya mvula makasi mbonge namoni drapeau ya Congo etelemi na pembeni ya ngomba mais ebandi ko liamba atie mabele lokola likolo montagne drapeau ya Congo mais mabele wana ezo liamba na sima mabele ko liamba namoni drapeau ekwei na sima drapeau ko kweya drapeau ebukani na tuni langage na nzambe na ndikoloba pourquoi mbonge munene pe drapeau ebandi ko kweya boy nzamba bandi ko yebisanga lobi abi ezana makambo oyo esalema na mboka oyo elingi se répéter nzamba ndi ko yebisanga tala histoire ya mboka na yo ko bana 1960 jusqu'à 65 nini salema na bali ko tala na mona kete déplacement président de la république ko déplacer kei na sima général nda komaka président de la république abisinga moni li solo wana elinge se répéter na mboka na yo ezane loko moko elinge salima na mboko na moni na ko déplacer ya président de la république na biso ezana mouvement moko ya masasi ko se manifester na sima ya mouvement ya masasi wana na moni général oza comme soda ndako mokonza mboka na Tunisie abi pourquoi makambo elingi salema abi na moment bino boza distrait na moment bino bozo sepela ezana makambo eza quelque part eza préparé pourquoi makambo eza quelque part eza préparé zamba bandi ko lekisanga distraction ya peuple congolais pe distraction ya bato baza entourage ya chef de l'état et pana bango ezaka ka elonga ni pourquoi na koloba bazo kumisa kaka oye lokola na l'époque Mobutu Sese Seko mais zana makambo eza préparé zo linge salema toza distrait na baso de mouton
toza distrait na makambo ebele bato bazoyemba mais eza na ka moko bazo ko se concentrer pour na ko sala vengeance na makambo ezo se passer zamba bisinga bi soki bobondeli makasi te eza liwa chef de l'état te mais na se déplacement eza na mouvement moko ezo linga se remplacer ba benga na forme ya coup d'état o ba ko soldat nda ko remplacer na place wana eza ainsi dit l'Éternel. Na ina beto nzamba pesinga lisese ya ndako. Na ina beto lisolo moko ya lisese. Na kati ya ndako na yo bovani ndako moko na kati ya ndako yo za papa. Jamais na kati ya ndako ko za bana misu baza na sengo. Bana misu baza na mawa. Pourquoi na bibongo? Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Congo central, dans la province misu toza na sengo. Mais est-ce que bois qui misu non na est na beni? À chaque fois biso dozo fêter bonne année aba kanezo betama mais kuna masasi de betami bato bakati mutu mais toza mboka moko président za ya parti ndambute voilà mais za ya mboka mobimba nzambe linga pese mboko na maboko po aza mutu azotambola na nzambe nalobango mingi nzambe ebisanga ke este za vandi mabele wana likola bomengo na bango eza kotekama mais lokola yaza na makila lokola Moïse wako linga jamais ba hébreu bakufa il faut ça à récupérer mabele na ye eza na mouvement linga salama na mboko pe kala mingi te année oyo eza 2022 te eza message année oyo nazolo bango en qualité du prophète majeur Zamba linga ça quelque chose. Pe eloko wana Zamba bito bondela. Parce que ce qui to bondelité est salama. Merci. Kasi mutuna nzambe na yokiyo mayenyo solobi kasi tokoma na mitunat. Mituna c'est important. Toyoki ocholo ba ke mukonzambo ka na déplacement na yi parce que maye salama ki à l'époque les loyo to moni ba monsieur ba grâce mais quand on koloba lilo moko par avant na tuna mutuna to moni libération ya idika kapen wazaki bongo pembeni bras droite ya musée Laurent Désiré Kabila lilo ba PC grâce présidentielle libanda o koloba no nini avant na tuna mutuna non ezelo moko congolais no soto banda ko zilango po tango mokonza mboka zu pouvoir ba politicien musu babimaki congolais musu atunaki pourquoi pas Idi Kapene kobima ngonga na ya ko bizaki ane oyo mais loko moko pe congolais ozela et pas Idi Kapene eza na ba vérité moko eza caché parce que ndenge bato bande ko ba yenda yebi vérité ya kufa ya ex-président na biso Laurent Désiré Kabila mais jusqu'à maintenant na lobité congolais bande ko zela tanga wa va bima il fallait loba pour que bima na ko loba na ye ndenge pesa biso to to yeba vérité eza ko bata parce que to zana mo konjo congolais lingaki o congolais yambaki ye ne sengo o akotaki congolais sepeli biloko kiti congolais sepeli mambebele akufi liwana ye eza caché bato bayebaka te mais vérité balobaki eza na ngamu na ye mais ko bima bimi jusqu'à maintenant to yoki atelo moko te mais koyoka yo kopesa message na mokonza mboka opesi o révéler opesi piste de solution te mokonza mboka ki kosala nini po ete makambo wana nzamba lobi e kokisama te nzamba batela yesusu koleka piste ezali nini non piste ezali eza kobondela le problème eza na biso eza na otoko lobango mingi eza na bas président de la République na biso aza entouré mingi na ba serviteur de Dieu ebele on est loko na lingela ke makasi mingi ngwana aza entouré mingi na ba serviteur de Dieu mais pona ngai ba serviteur de Dieu mingi baza pemé na président de la République bazo sambela ndepo na été bango pe ba coach lokola na politique bazo omoni serviteur de Dieu pemé ya président de la République asungaka bon président ba ko sunga été non ko sunga par rapport ya losambo ko sunga na ba conseil ya malam ko sunga par rapport ya malam so boni soki mutazo bazo sunga président de la République mais papa
est-ce que makila na yo eza congolais non? Est-ce que zo mona makambo bandeko bazo kufa na benité? Eza na bana misusu bazo tika la papa bimina mama bakei mais bakutena bato mabena nzela bakati bango mitu. Eza ko bomba moko ya end ke muto feda bomaye kaka. Est-ce que zo mona te eza ko kufa na masete bazo kata bato bakangi bango basinga. Bakati bango ba mitu. Mais na sima okata mitu awa biso bato babeta bakano. Nini so de muto fungwami. Mais yango te to monaka na tango Bible. Moïse na kata ndako Pharaon. Atazaki na kata ndako Pharaon, mais makila ya ba hébreu bande ko sala. David aye kotikila bande ko na ye biloko kolia. Le temps ye kotika bande ko biloko kolia, amoni Goliath a telemi. Azo défier Israël. Le kola David ataki na nzambe kati na ye makila ya ba israélite salabi non. Muto jamais koki ko défier biso. Il faut na bunda pona ye. Atalaki oyo azate, matalaki onzamba za kati na ye. Bato babi se babi bande ko babi tika bongo yo zala fier. Est-ce que yo ko kwesa ye? Abi se bongo abi non. Muto ko kwesa zangate. Mais nzamba Israël na ko kwesa ye. David aki akwesi Goliath. Pe bitumesi. Ba israélite bandi ko landa siko ba Philistin. Ti ba boma bango. Nini oile kaka entre Beni na ngamba ba pays mususu wana. Jusqu'à maintenant ko kufezo continue kaka. Joseph Kabila zaki makambo ezale kaka. Joseph Kabila longwe président Félix Sekedi makambo ezo continue mais biso tozo fêter na Kinshasa tozo l'est tozo lia tozo mela bakano bato tozo la butu tongo sa bato batiki bato na bona neti ba 23h01 bato oui neti baza makila na biso ezala biso bato yo to sambela nzambe pona mboka na biso tozo mituna qu'est-ce qui se passe nzamba zo la biso ke mabele wana après 30 à 40 ans et comme nanga mususu bande ko balandi toyoki bongo réponse ya Moussa na Nzambe kasi to ko continue mituna soki lelo mokonzi mboka alinga déplacer basa la coup d'état na yango soki réellement Félix Tshisekedi azamu ponami oyo Nzamba pona est-ce que mai oyo lobi wana po mingi pe baliki na TV balobi Félix Tshisekedi yenda ko bungisa mboko yo Félix Tshisekedi azamu président Nzamba loba ma professeur Simon Kimbangu Simon Kimbangu alobaka bona boy dans tout ça mais non sikoyo tokoloba ndenge nini na ba nyonso oyo ba ndimelaka bongo ba prophétie ya ba sana Nzambe te o ningo loyo ba yekutu alobi boye po ba pesa autant sikoyo koloba ni non pona ngai naza likambo koloba te likambo nanga ezake to bondela loko l'équipe prière ezate vie de prière na monoko ba na Nzambe eza mingi malamu même biso ba congolais na moment tozali na ko bisayo toza mingi ba chrétien mais tokotaka penza na profondeur ya mam na Nzambe te soki tokotaka na profondeur mam na Nzambe tokoki jamais kokota na ba distraction monsieur inutile na moni ba serviteur de Dieu belé ba koti na ba distraction politique serviteur de Dieu kokota na kata politique eza mabe eza rapé malamu pona ko sungane mokonzo aza ya bino na ba prière pe na ba conseil pona ko tambwisa mboka mais mabe na ko finga pe na ko loba mais na moni mingi baza na peme na président république baza mingi na ko finga mais na prière te siko yozo banga te ko pesa message ya mokonza mboka bongo na télévision aza chrétien aza motoyo na mona ki ba action de grâce na mona ba stade tozana ba kata stade martyr non to sabeli Nzambe mais pourquoi pas sauter un message pour na eto pesa est-ce que tu as un message qui ba lingi ba boma mokonza mboka mais tozolo ba likambo ezoya ngano toza a omona likambo kala mingi te soki to boneli Nzambe solo te problème na biso toza na posa Congo za la sauver Congo est la sauver par rapport à quoi Congo est la sauver soki to libérer pe ba baza libanda bazo nyoka mazo kufa solution na bango et sunga pe mboka na biso ki miezala na rolia fufu na komela te mutu miso ko vana ndako aza kimiate ata zolia biloko na ekota ete na pesa exemple yo moko na ndako lokola parent
est-ce que bana misu ba koza na sengo bana yo boti na makila na yo misu bazana mawa est-ce que ndako tambola bongo mais yango to zango problème na kati ya Congo à chaque fois na lobi na kati ya biso a na Kinshasa na bi matadi Congo central ba Équateur bozolia bozomela bozo fete bona mais zana ngambo mususu à chaque fois masa sezo beta bato ba kufa bazo bomba bande ko na biso baza ba locataire na biso te bande ko na biso. Conseil ne kopesa mokonza mboka na nyonso koleka. Conseil ngana kopesa mokonza mboka atake congolais atake mwana mboka ezake. Zamba lobi na ngana ebisa ye azo solution ya mabele o eza ya biso. Omoni mabele on a lobango à chaque fois été après 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, lokola bangone mutu bazo sibi elo musute mais bazo sibi signati ya pacte moko ba signa pona mabele wana. Mabele wana eza na ba contrat moko ya batu ba signaka pona ngo po ekoma na ngambo mususu. Yango bango bazo sibi kaka yango à chaque fois. Ba récupérer po ba bomba bango bazo mabele wana eza vengeance ya batu basala pona mboko. Voilà ni royo bakisa na bandi message oyo musala na nzambe mutino retourna mingi ezalité parce que ezali bon message to ba changer en route mot de la fin pour na ba nyonso oyo ba côté émission on a retard moi idée et puis dédicace na numéro na téléphone. On le problème ezali tozo pesa message eza ya nzambe. Nzambo asali kona se ayebi Congo. Tolobaka ete Congo eza mboka nelaka, Congo eza mboka na Yesu Masia, Congo eza mboka kimbangu, Congo eza mboka ya basakoli ya kala. Eza na mouvement moko elingi se manifester na mboko. Na mboko toza na bakan ebele. Eza na camp mususu eza préparé pour na ko venger. Mais mouvement ne kosala ndenge nini? Bato ebele bazoleka bazolo bakeza na mouvement kosama ya coup d'état et ya ko boma mokonzi mboka non. Et kozala mouvement esalamaka na 1965. Moto baling alinga récupérer mboko aza militaire. Un général. Okobo yango meza nzambe ne mutayebi singana lobango. Soki to bondeli makasite. Soki to bondeli makasite. Eza na mouvement linge salam. Mais to sangana to bondela. To sauver mokonzi na biso, pe to sauver mboka na biso Congo. Numéro de téléphone Moussali. Numéro de téléphone nanga ezali plus 243 89 227 44 47. Merci. Voilà, numéro ne peut vous montrer on peut na c'est à écran. C'est bon numéro Moussali na Nzambe. Dédicace ces alités na batba kolanda c'est car. Pe si ba Nzambe nyonso to mbote pe ba meilleur venyon surtout na ba Nzambe anasika année ya ministère. Merci bongo na batuni so zaki scotché pour na émission yo Police de Star. Batuni mingi na ndeko Enoch pour na réalisation kitoko. Merci mingi na sponsor na biso. Merci na confiance bozo continuer ko sa biso tina 2021. Bo s'abonner belé. En tout cas na lingi to komata na 1 million d'abonnés, to zo trophée à Nord Rwanda. To zo pe ata $10,000 ou pesa wana ça la rappelle bien. Merci mingi na batuni nyonso bala na biso de partout. Merci na famille na ngape libota mobimba. Nzamba batela bino nane ya sika tukutani bongo mbala ya sima naboke na